bandeko na nga moto bozomona oyo aza mannequin te, donc akufi ya kotelema. Bandeko na nga moto bozomona oyo aza mannequin te, aza pena moto solo abimaki akosala basha nde moto nyonso alamukaka na ntongo akosala basha, asisi mpe basha na ye azobima atikali bongo kwa, donc akufi ya kotelema. Makambo ezoleka na Russie, donc papa oyo akende kosala bacompre na ye basha na ye na magasin, na kobima na ye mbala mo bato asutuki akangami kaka bongo. Donc même science eza ko expliquer phénomène ote, donc akufi ya kotelema bandeko na nga, akufi ya kotelema. Donc il faut ozala toujours prêt parce que nde toza boye totambola na liwa mokolo ekozwa biso eyebani te soki ozwela o wapi, soki ekutela o wapi, ozala place nini, parce que totambola na liwa na nzoto. Ndeko yeba etaka kokufa ya kotelema, mosusu alakaki mwasi na ye, alakaki bana na ye, mosusu alingaka asala surprise na mwasi nde to na bana na ye, to akenda kosuba biloko mpo na ye moko kolata, mais esuki boye. Ndeko tamboli na yo nde totambolaka, tobongisaka mikolo ya jour na biso nde totambolaka. Tala civière ye wana baye na civière mpona bamema ye bakende na morgue. Tout est vanité. Yo osalaka moninga mabe, yo mosala na yo konyokola baninga. Tala mutu ye wana omonaka nzoto ya pamba, alamukaki akosala basha, ye wana ose retrouve na civière azomeme na morgue. Ndeko tobongisa betamboli na biso, koyina, kotonga, koboma, nyonso na ntina moko te. Bambongo toluka tokotika, Nzambe azala na biso. Bonsoir, bonjour, mbote na bino nyonso to ba famille, j'espère que vous allez bien. Ngape naza bien, Dieu notre Père Nzambe alola azobate la grâce et grâce. Ba bonne année, ba happy new year na bino nyonso to. J'espère que ba fête l'équipe bien. Biso o appelle l'équipe bien, Nzambe alola azobate la. Mama Clarisse Mbo, moi sa fashion, my darling sister, my darling mama. I love you so much, Mama Clarisse Mbo. Bandeko na ngai, bandeko na ngai, biso tolandi video ya ndeko o tolandi ndenge ndeko na biso mobali a expliquer biso na français te na anglais te, a expliquer biso na lingala, biso to comprendre eloko nini komeli ndeko na biso mobali oyo papa ya mutu, yaya ya mutu, mwana ya mutu akende na kosala shopping ndenge ka bato nyonso tu basalaka na bango. Mendeko oyo asombi pena biloko na bimi libanda, ndeko oyo akufi ya kotelema. Ba famille nana mona nanga marambo te, na okosa te nana mona te, na oyeba suta na zala mwana muke na Congo, bato bande kokufa soka kangami na kurambule beti msu ya kotenga mamupanzi obi atengami na mir, me ya kotelema ya tout droit boy nanu na mona te. I wish na moni pe ndire faina zala esika oyo, nga faina za esika oyo na mona ye pena na simba ye. Bandeko na ngai, mutu akufi ya kotelema na ba chasse na ye na maboko, botala na ba chasse na maboko, bomwende batomboliye, Nzamba lolo za wapi. Akomi makasi, bomwende na couleur nzoto na échanger, akomi mbala moko pâle. Do akomi makasi po banda telema ki place moko Nzambe o to benga ngonini.
oyo tobenga ngo nini soki ezalaki abengaba oh no ayibi na shop ba inde bazanga na bakisi yango na babomi ye mais ye asombi biloko na ye abimi penati libanda ndeko wana mobali selo explication alobi ke ayibi na ye te abete biso masola moyibi te ndeko pena asombi biloko na ye abimi libanda bu akufi ya kotelema bafamille oyo nini nzambe alola oyo nini tozokende wapi Seigneur nzambe alola asunga na 2023 tokomi makambo ezala boye te nzambe alola 2023 makambo ya boye te papa ya boye te botande baosimba ye botande baosimba sime baomake sure penaki aza toujours na vie ou bien sa akufi ezokamwisa bato aza maneken te aza mutu normal te aza ekeko batemisaka na bashopi te otala ndenge ya lati te aza mutu normal mutu akufi ya kotelema Yesu Masiya bandeko na ngai oyo nini tozomona Seigneur botala pena ndeko mwasi azosimba ye atala pena eske ya solo penza aza mutu eske aza mutu balobi mama aza mutu pena ya solo ye wana azosimba na suki azosimba na nzoto nzamba lola na kobanga bandeko na ngai esali nga mpasi na bino non nga na kogarde video nga moko te il faut na ya kolakisa bandeko na ngai nalakisa bandeko na ngai baza ananita mavita show peut-être na bakute na occasion video te bango pe batala bafamille botala makambo oyo omona boye mwasi ayebi mobala bimaki azoya bana bayebi papa bimaki azoya bapara bayebi mwana bimaki azoya me babenga bango na fone bayesa bango ke mwana bino akufi na nde nini akufeli nini asali nini kokufa ngo pe ya ndenge nini o akufaki ya kotelema alebakende bamoni na réseaux sociaux boyebi choc esala bato moko tezala nango mutu moko abeli pena bomoni ke akufi pasi ezalaka toujours mais mwa moke botalaki abelaki anyokamaki ake kopema ebongo sikoyo ya boye bino boyebi kaka kingana akendaki shop akozonga me azongi te nzamba lola pardon 2023 ya boye te 2023 makambo toboyi yango 2023 pena makambo toboyi yango totelemeli yango torefusie yango na kombo na yo nzamba pawa toboyi yango bandeko na nga yango moni toujours nalobaka eloko oyo kolala kolamuka eza limesano te kolala kolamuka ezalaka te po biso tolingaka ezalaka mpo na mawa na nzambe bandeko na nga obimaki okendaki mosala okendaki classe okendaki wapi okendaki bashopping okendaki wapi ndeko na nga okoti kumisa kombo ya nzambe wana lima bamona ata na balabala lokola muta libomo zolobaloba yo moko me yo moko ebi kozotombola na kombo ya nzambe bengaka ye na bakombo nyonso tu tombolaka kombo na ye papa tombolaka kombo ya nzambe wana ebele tozalaki na bango na 2022 bakoti na bango 2023 te bakoti yango te po biso toleki bango te bakoti yango te po selon ye moko mabongisela nzambe esengaki bongo biso bato tokoti toleki bato bakufi na eloko te muto akufi biso bato totikali toleki na biso na eloko te ezaka nde mawa na nzambe ye moko azotambwisa mokili ndenge ya lingelaka bandeko na ngai tozala toujours na vie de prière bandeko na ngai to prière toujours ntango ozobima ozotika ndako na faut ko prier partout ozotambola bandeko na ngai faut ko prier partout ozonyata faut ko prier yango epesamela yo mawa na nzambe ezali koona biso nzambe akendaka na biso azongisaka biso nzambe akonfondre nyonso tu ya mabe nzambe aprevent nyonso tu ya mabe nzambe akansele nyonso tu ya mabe bandeko na ngai kolala kolamuka eza nango limesano te so kolala olamuka ezaka na mawa na nzambe nalobi teke ndeko oyo apriaki te nalobi teke ndeko apriaka te nalobi nanga bongo te mpo nayebi nanga ye te nga natali nanga kaka video ndenge mpe nayeli bino mpe botala me nazolobaka bandeko nanga tozala toujours na vie de prière topriaka tosengaka toujours mawa na nzambe ezaka likolo na biso tokoti 2023 mpo na kolingwa nzambe mpo na kolinga moto mokili te soki ezalaki
kaka pona kolinga bata moki peut-être tengo to kota 2023 ote moki linga ko kufa mais tellement nzambe alingi biso tellement nzambe alingi mokili na ye continue toujours nga to koti na 2023 kaka na kolinga bata mitema mabe kaka na kolinga ya bata mokili tengo to kota yango te bandeko na ngai toza toujours na vie de prière to tombola komba nzambe wana to benga kaina ba kombo nyoso tu eloko musu na loba bandeko na ngai to yekola pe ndenge nini ya okendra ko salaka contrôle ya banzoto na biso ya ba santé na biso ya koyeba ko sala ba examen général ya koyeba ko sala ba blood test ba examen makila ya koyebela ndenge nzoto nezo développer ya koyebela ndenge santé na oni ezo développer to bosana te tango tozo kola ba antikora nzoto na biso ekomaka faible ba famille bantikora nzoto mutu tango zokola ekomaka faible ezaraso makase ndenge biso tozamo ba jeune boy moi ba force ezali ba énergie ebele tango to koma kota ba 40 ba 40 quelque moi énergie ko diminuer force ko diminuer biso ale nzoto yango esala ke nzoto ekomisko ko accepter ba maladie ya ndenge na ndenge ba famille na ngai nzoto koma ko accepter ba malade ndenge po parce que bantikora nzoto no elembi yango no moni bandeko nanga il faut ko kenda ko luka docteur na yo ko kenda ko sala ba examen général ko sala pena ba blood ko kenda ko checker nzoto no oni mobimba to bosana te muta maladi muta lukaka docteur lukaka muta maladi te jamais docteur a vendre nos fils ne wana benga mama Clarisse Mbu nabi yebisa Julia aya na bana na ko sala bango blood test be aya na bana na ko checker ba santé na bango ou bien Claudia Kiaku yebisela ngai kingani boye aya na bana te a sala yango te yonde fo ke ko luka docteur ok ko sala be examen général na yo bandero na ngai voiture coûte auto poussaka biso nzoto na biso to poussaka voiture wana to salaka emoti ya voiture chaque année nzamba sala to salaka emoti na ba voiture na biso to zalaka si ba voiture na biso na ba assurance po ani to bangaka police et bon sko nzoto oya biso mo pourquoi pas to ke ko sala ngo ba emoti to banga nzambo apesaka biso pema nzambe ekuta zo pesa biso pema donc tozo banga na biso yete poto batela banzoto na biso toke ko luka docteur a checker ayebela ba santé na biso ndenge zo kendela to banga nzambe te toke tolinga ro kende te mais to banga ka police fona sala effort na sala emoti na car nanga poso na emoti te mbila otemisanga na nzela a roboto langa car a futanga mbongo wana nde tokenda ko sala menzoto ya yo moko ba famille kaka ndenge to lobaka ke traitement na Europe ezala ko fele mais na logique ezaka nango fele te eza ba mbongo ba taxo ba kataka biso yango na tozula ngo ba traitement au fele mais na lobaka ndenge to lobelaka na Afrique ko bande ko na biso belé ba na souci ya kozata ba traitement ba lukata place mo anabeta ta tour ba kabela ngata ba sala ngata examen makila ba checker na ba ngata ba zwa occasion wana te mais biso ba tozana Europe tozana opportunité wana mundela peso opportunité pa mutunyo surtout mais tout ça est ngo kate ezaka biso ba africain ba to raisonnera boy au mona mutu msolo bi si anaki ko checker ni nango na ke sa be examen général wana te pardon ba ya okangana malade na ya kufa avant te koloba te ke bakanga maladi bakufa avant te batu musu baotambola banzela boomona bao mitema mabe esi bazoba maladi na bango MC mo pa yebi na ete kazaka na sida des gens yemo pa yebi na ete a développer malade ndenge na ndenge ayebi na ete atambola na eka boye jum so mona ka ba beti kali bakube pu akoya kufi ekomi o famille babomi ete te eza famille te ba condamnation musu boloba o ba famille ba lié kindoki te musu ezaka kindoki te ezaka berere batu bango moko po batu musu mona bo akenaki na emergency akendeleka mutu pasa pamba bia akendeleka likolo pasi me bake kange na malade bele poanine akenda ko sa examen général te akenda ko sala contrôle en nzoto na été a développer na msupo mona ndenga za bon aza akoma na diabète akoma na tension akoma na malade ndenge na yemo pa yebi na été pour akenda ko checker te ba famille
Au mona congolais ye wana kei na ba shop côté ba kata ba suki na ba salon asombi mo antibiotique asombi mo 4 mbuma antibiotique ameli c'est bon ou bien azu ba tangawi ameli boboko kolobi c'est bon te eza mabete komela bakisa bokoko mais boye baka eza pe bien ya okenda koluka docteur na yo otiekaka pe santé na yo ya okenda koluka docteur na yo otiekaka ba blood test na yo otiekaka makila na yo ya okenda luka docteur na yo otalaka nzoto na yo eza mabete ba famille na ngai babiloko boye omona bato mususu ko muto na kufi po ani akweki kamba po asali heart attack akufi te ezalaka na ba makambo ebele ezalaka po muto koma na niveau heart attack ezalaka na makambo ebele ba famille na ngai nazobondela bino atake ndeko na bino ya mwasi tolingaka baliwa ya briske boye te eza quand même bien te avant nzambe abatela yo moko mpe mibatela avant nzambe abatela yo moko mpe mibatela nzambe alingaka baparese te soki alingaka bato balezi te nzambe alingaka bato bazala bacourageuse moto mpena pupupu azoprogresse azosala boye nzambe mpe aotya loboko ke liboso me yo moto vanda noko obuleka nzambe osala ndeni osala te aosala te asalelaka bato balukaka ye asalelaka bato babetaka baya kobetele porte asalelaka bato baya kotiele makelele na matoi yo vandi na okaka bongo monike nzamba obikisaka te nzamba obikisa yo te nzamba abikisaka travers ya mutu akoutilize docteur po yo bika akoutilize kisi wana ezomela po yo bika donc yo zobela ovandi olobike na prier na obika mais esenga pe fomela kisi esenga docteur asimba yo po obika nzamba ko utiliser ye nzamba tinda mutu na mokili na musala na ye donc nzambe lokwa ataki docteur azana mokili nzambe lokwa ataki infirmier azana mokili ya musala bango yangwana donc musala bango ezali po babikisa batu donc nzambe yo o prier nzambe a touché motema ya docteur a utilisé docteur wana peso traitement malamu ya wana te ndeti bato musu balobonga na okenda nga na hôpitalite na hôpital babomaka bato ndeti na sera covid bato ebele baperde bavi na bato ebele bazo barisque na vi na bango mpo likolo obanga okenda na hôpital mpo balobai na hôpital babomaka bato ebele bando okende te siko bozo boya kokendo pite po pitele babomaka bato mais siko ba docteur ba famille ba GP bazalaka bazala na ba clinique mwa muki kuna pe boko okende te surtout nazolobela na bandeko na biso oyo boza déjà parti tokata mwa ba 40 mata likolo ba 40 ba 40 quelque ba 50 ba 60 ba 70 il faut kenda kotala santé na yo ata pe ba jeune kokende pe kaka fokenda kotala santé na yo fokende koyebela ndenge ni santé na ezo développer ndenge ni nzoto na yo ezo développer eza kate so ketala nde bakangyo na maladie non eza bongo te ba famille eza bongo te ndeti ndeko na biso toyebi te eloko nini ebomi ye toyebi te eloko nini ebomi ye eza eloko mo ebomi ndeko eza pamba ka boye te soki pe eza bakise soki pe eza nini wande toyebi te mais na ndenga maladi eza eloko oyo ebomi ndeko oyo eza eloko oyo ebomi ndeko po mutu akokufa ka pamba boye te nalobi na nga teke ndeko oyo abandaki koprier te bien ndeko oyo abandaki koketala abandaki kosala ba examen général te obi asa te nalobi bongo te mais nga napesi ka conseil napesi ka advice na biso nyonso tu po tala kaka na Europe traitement eza nango quand même facile par rapport na Afrique so bandeko na biso kota Afrique bazokolela bazosouffrir mpona okende ta na hôpital biso toyebi na Congo ava basimba opamba ozwaka premier soin ya pamba ka oyo soki babenga soki fiche nini soki mbongo fiche nini ngwana il faut futa na mbongo avant mutu kutu bazongse makila mbongo avant biso paracetamol pamba mbongo avant basala boye mbongo siko en Europe eza bongo te pourquoi pas to profiter na yango ba famille na ngai pourquoi pas to profiter na yango eza quand même gentil te
eza quand même bien te yo mona ke na va na ngaka bon so na kufa na kufi na ngaka na kei ko boso na te yo kufo kei me otiki passe na famille otiki passe pa mwasi na yo otiki passe pa bana na yo otiki passe e pa bandeko na yo. En tout cas ba famille likamba ndeko esalinga passe moko boye boko kondima te. En tout cas ba famille na ngai merci na bino so wande ko landa ngai nazaleka na posa na partager vidéo na bino botala ndenge ndeko na biso mobali akufi. Please bo aider ngai bo partageaka bo likaka bo commentaka surtout likamba ko s'abonner yango nde esalaka malamu epesaka nga ba courage et motivera ngai na continuer kosala mosala o nalobaka toujours ana Anita Mavita Show na yelaka bino makambo ya bien na makambo ya mabe po show eza te tozolobela kaka baréalité boyebi vision ya Anita Mavita Show eyaka kolobela baréalité oyo ezoleka na kati ya communauté na biso bien oyo ezoleka na kati ya communauté na biso baafricain ou bien oyo ezoleka na kati ya communauté na biso ndenge tozovivre la ndenge babuzobe ezosalama ezaka tosala boye po eyede bato misusu bachange elamusa esprit ya bato misusu. En tout cas ba famille na ngai botikala bien bobosana te toujours kopriaka die notre penza malola abatela bino bisous tomone mbala sima bye. Collaboration, Luka, solution, kaka pour l'intégration. Oh eza, Anita Mavita Show, bobosana, kosabonete. Oh eza, Anita Mavita Show, bobosana, kosabonete. Botalaka Anita Mavita Show.